Oui, bandeko mbote na bino nyonso. Bino to mesana olanda ngai. Message oyo ezali na pona Judith Suminia Toluka. Vraiment nazotindela message oyo pona oloba na ete akeba na mabele ya Congo Central. Makamusu bozo sala croyant que biso yebite meto yebi na biso. Batu ya mboka, ba traître ya mboka, bayebaki très bien que Goma ko tomber. Bayebaki très bien que Est ko tomber. Alors ce qui Est est tombé, il faut passer l'effort pour na Ouest sous est tombé. Maintenant Ouest, est-ce que zali kaka chilo momuta ko signer, to mutu sous pe foya ko signer. Jamais na mboka mutu oza poursuivi na vol ki moyibe mbongo na ministère pa yo zalaki. Oleba poursuivre yo, ba récompenser yo na place ya ki premier ministre ndenge basala ki mokonzi yo azo diriger mboka. Alors qu'est-ce qui va se passer? Lukola poste on est au mérita ki amote. Parce que toi ba économiste mingi bazana RDC, ou bazana gouvernement wana. Ba vrai économiste, de véritables professeurs. Oyo maboko na bango eza salité te. Maboko na bango pesa na makila te. Batiki bango ba moni ke yo so ba landeli yo, tant ba landeli ba moni ke mobile na yo a mu Congo. Ba bon tikato zope oyo to ko tina étiquette ya mu Congo. Soit papa na ye, maman na ye belge, mais maman na yo ko to bazolo bilaité. Maman na yo bazolo bilaité. Biso to lo bila maman na yo kaza belge. Comme ça tant yo ba ko proposer yo de toutes les façons avant nomination ba proposer ki yo pe et vous avez accepté. Alors ngana ye pona yebisa yo ke keba mabele oneza mabele abato. E mabele ya yote. Eza mabele oyo yo okoko sakana yango te. Ce n'est pas pour rien que bati au premier ministre pe babeleli sans honte premier ministre ya Congo. Alors biso ba vrai ne Congo. Toloba yango déjà que toza ko reconnaître yote. Toki ko reconnaître mutu aza de père et de mère. O biso to yebi. Wana ekozala nango ba contestation te. Mais oyo to yebi biso nyonso ke maman na yaza belge. Et puis tout le monde a brusquement tant ou payer ça na ba bombe zo kweya payer ça ça ne va pas. Ce n'est pas le moment où tu premier ministre moi si. Alors ba ko tia moi si et puis ba lobi na biso moi si yango kutu mu Congo. Boni bozo saka na batu boy. Parce que ouest pas na biso déjà batu ba kota kuna ennemi. Sikoyo il faut papier est signé, ba signer on na mu Congo. Mu Congo ngo oyo ko signer on na ni yo. Ya to yebisio déjà. Soki na no signé te ko signé te. Démissionner na poste na yo wana. Mabele ya Congo Central eza pona biso ba Congo. Eza pona mutu moko te wa yebo yo aza mu Congo atina biso signature. Po ba côté kuna na ouest de pays signature ba s'intéresse quota. Les restes tout le monde on est dans ba distraction. Oh akepa ibo aza pa ibo. Tout ça ce sont des distractions. Alors biso ba Congo to nito to kota la distraction wana. Les ba Congo mettez-vous debout. Mettez-vous debout. Makamu moko ya bien te. Bato belé ba paya basi ba koti na kati ya Congo Central. Siko il fallait ma belé wana nde ba signer nde pona ma belé wana. Ekende. Et ceux qui ba signer yango ba kotala boni a signer yango premier ministre. Premier ministre de colonie du Congo. Bakolo ba jamais belge. Bande ko ba Congo. On a zoloba ezama sécurité.
Ce n'est pas pour rien batouana bazuye bache wana mbala moko bino bimisa azamu Congo c'est suspect. Soki ozano mandia ya Congo flatter oza kondima ozo na clair problème yati mais biso totaka na musika tozana bantene belé parce que oyebi tina maman na yona oyebi sika oyebi tina maman na bacheye oyebi tina bimisile pa ya nini na Congo est-ce que vraiment mutulete Chilombo bota la bimo na gouvernement na yeba Congo a combien Chilombo na gouvernement na yeba Congo basala combien bongo siko ya ko gouvernement mo Congo ngana kilo cha Congo te ba Congo bazali obiso yebi mu Congo ko cha premier ministre mais na moment ya guerre oyo to ko nga peteke mu Congo ba cha premier ministre mboka bosibo teka yango mboka ezoko vivre na ba corps secret et moi je me demande comment ça se fait que les politiciens congolais accepte de travailler avec quelqu'un qui a signé, qui est dans des accords secrets. Et vous l'acceptez de travailler avec lui. Mais non. Alors, le fait d'accepter de travailler avec Chilombo, vous acceptez aussi directement. Il y a travailler avec Kabila et Kagame. Parce que Bamou doit na respect à l'accord secret. Comment les Congolais besoin de politiciens? Vous le savez très bien que Chilombo Zawana pour un accord secret. Mais ailleurs, si nous avons un accord secret, vous acceptez de travailler avec lui. Mais comment vous trouvez à mon niveau? Parce que avant bon di makosa na yebo benyi mo ndeko yo to kele to zongo zwa kiti. Alors sikoyo bache yo awa yo opesi bango nini? Ba accord secret yali. Mais boko ndi mako travailler na mutute o sali ba accord secret talaga sikoyo. Nini zo le ona. Le pouvoir est ailleurs. Nini zo le kakuna. Donc bandiko pona mi banda te oyo bazakana nani Judith Suminwa Tuluka en tout cas ba yebisa ye a s'engager na koteka mabele ya Congo central te na yebi ke komi trop tard parce que le fait ya ko accepter déjà nomination wana avant ba nommer yo balakisa ki yo déjà et vous avez accepté Italio tango yo o ko accepter ngo papa essayer e yindi o kimi na Belgique na mboka na yo. Parce que vous êtes belge. Vous êtes belge, il n'y a même pas contesté. Tout ça, c'est un alors, bande Konangai, peuple congolais, ils ont fait un Nzambi. Batu na biso bande Congo. Bozala mayele pa ya mama wana Judith. Boko sutuka un jour abimisi mikanda signé par la première ministre de la RDC. Mususu, nani a signé kiango? Ya ouest, mutu mususu. Mais oh, ya est, mutu mususu ta signé kiango. Mais mutu na liyozo ba responsabilité te pour signer ya ouest. Parce que ya ouest va signer kiango te. Ya Congo central va signer kiango te. Ba wela ina no côté kuna. Mais tant ba yebisa bango bien kuna pe richesse za makasi na ba Congo. Pétrole za kuna, biloko ndingi na ndingi za kuna, il faut tozo peka côté kuna. Ya no zo mona ke mutu angambo wana teka deja mabele wana oyo ngambo ya Congo Brazza lukola ya teka kiango mabele yango ekota ti na Congo central bandeko bola mukakate kaka ulamuki okomi na bisengo te kula mukakate mbala okomi na bisengo voilà parce que okosutuka po ba to ba yebi ke tango ba premier ministre yeyo ha soki eza yeyo voilà voilà yeyo message na madame Judith Suminwa Tuluka keba na mabele abatu yo koli na Belgique keba na mabele wana okoya kozwa malédiction na bana yo. Ce qu'on s'est engagé pour nous dire que ma belle na Congo central, au Koya kozwa malédiction, yo naba na yo. Péché eza individuel, mais péché on a comme appel collectif. Faut keba. Tout le monde a battu kufa na Bible na péché
individuel, mais et même bana et comme il péché collectif. Faut au Keba. Oazolo bana yoza musala nzambe. Ceux qui vraiment sont engagés na koteka babela Congo central Italio. Italio wana na yona bana malédiction Hollande. Parce que là, il faut prévenir que l'engagement no yozwaki ya mabele na Congo central bima. Parce que batunet ba rwandais. Bako nommé yo te bako nommé yo place te pona epeso avantage. Parce que ba nomination eza kuna. Eza ba nomination au premier ministre. Avant ba nommé ngo. Avant ba pona mutu. Bato ba pesa ti le pouvoir ba mutu a décidaka. Okoyaka kuna te ba nommé au premier ministre pona bisengo te. Bato na bazaka bisengo te. Bato wana bazala bisengo te. Et basala ba plaisanterie te. Ce qui yo place sur le premier ministre, c'est qu'arrangement moko c'est le cas kuna. Et que vous avez accepté cet arrangement. Il y a qu'à trahir. Arrangement on a pour le peuple congolais c'est la trahison. Alors vraiment je suis très gentil attaque Moussa Nzambe nego prévenir yo que bakoro wana okoko boya yango. Bakoro wana okoko boya yango pe o démissionner na yo. Mbongo ya karasuka te tokutaki yango tokotika yango. Mais cause la traître et c'est le moment où ça en a été. Dans la milimo bateau bazo souffrir. Déjà ma belle à Congo central, il y a Congo Brazzaville côté on essaie qui. So la neli ma belle à moment qui na obimati na Congo central. Allez na Congo central c'est le pouvoir zo possession. Na côté ma belle pa ya nani ya na président Kasavubu. Pour côté on a so kita, il faut mutu moko a signé. Mutu ango il faut za na Congo. Alors mutu ango nani Mutango siko sana gouvernement, premier ministre. Tango ya signé, signature na écouter la valeur. Mais, pour na yo, on écouter la valeur, mais ba na yo. Tina 4e génération, baza suna malamuté. Baza suna malamuté. Vaut mieux tout kufanzala, mais tout ça va très traité. Vaut mieux tout kufanzala, tout ça va maï, mais tout ça va très traité. Parce que biso to okende. Génération mususu koya. Génération bazala bien. Ma sasi ozo lega na west na este ndenge batozo kufa yo ba image so zana moté so zana ba image wana alors to boyi ba image wana ekende kozala na Congo central pananga kuna e ozala mawa biso eza province moko sacré province moko sainte to yebi ba guerre te to yebi ba makila te eza bino ba swahili mutu yebi biso biloko wana ba kila na ba Congo tout ça biso biloko to yebi yangote biso ba to kusambela. Mais au moment où je vous parle, Bana Oyo, Denise à Kotsaka, à Kotsaka Kuna, Bandokola, Basé Belé, et Bakede Onosani. Bandekolanga, Bane Congo, levez-vous. Bon réfléchir dans Moussika. Bon se pélater parce que Bino Bozo soit rien. Bon se pélater pour Bino Bozo soit rien. Il y a un moment qui t'a nommé, bimisi moko photo, il y a Judith na Kiangani. Moutaki bangiste. Le gars la église on est la traître. Bimisi moko ale na photo na ye pour confirmer qu'effectivement c'est une Nekongo. Or aza Nekongote. Aza Nekongote. Oyo simuni aso simuna tata na ye. Tata na aza mu Congo mais Angola, ne Congo ya Angola, eza ne Congo ya RDCT. Je précise. Tata Judith aki mu Congo ne Congo ya Angola, ne Congo ya RDCT. Merci. Voilà. Alors bande ko ngai na ko chaka moi image mo bona yebite so na mona yango. Soki na mona yango za malamu mingi. Ezolo ba pe makambo à peu près yango. Voilà. Bonjour à vous tous qui êtes fidèles à mon rendez-vous régulier. Lelo yo naye kolobela bino masolo penza ya musindo.
naye penza ko interpeller directement Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi mokambi ya mboka oyo ayebisi biso ke aganyaki ba élection pona akota lisusu deuxième mandat mais deuxième mandat ngo alakaki biso pona koloba ke justice na mboka na biso esi ekufa pe toza komona ba manifestation ya injustice na kati ya mboka azongisi lisusu likambo ya peine de mort mais na contexte ndenge wana ezali likambo moko oyo penza il faut etelemisa biso po tofongola miso ngai lelo naye kodenonse parce que naza komituna soki Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi aza koyeba makambo nini eza kolekana na kati ya cabinet na ye ou bien na périphérie ya cabinet na ye nauti koizwa rapport ke mutu moko ake se présenter na présidence de la République au chef de famille pona kobenda mbongo oyo ya dossier ngai na signaka banda kala ezali na dossier moko ngai en tant qu'ancien ambassadeur ngai en tant qu'ancien plénipotentiaire awa na Bruxelles et puis en tant que moi na Kasavubu tout simplement nazali na dossier oyo ese ekota pamba te lokola ba fonctionnaire nyonso tozalaka par-ci par-là na besoin ya ko présenter ba doléance na l'état congolais puisque bafutaka bato te biso pe toza na kawana. Alors comment se fait-il que na présidence de la République magui moko ebandi kosala makuna pote ba détourner mbongo wana nga na ye ko dénoncer parce que dossier wana eza ko exister depuis kala Monsieur Kengwa Dondo, président du Sénat, Atika Yango. Monsieur Kalev Mutondo, ADG, ya ANR, Atika Yango. Ko ya Gialo, oya Zalaka, premier ministre, ya transition, moko ya Mukuse Boy, Atika Pe Yango. Même ceux qui t'ont mati lisusu na sima, toko kutake na période ya Kabila Kanambe, batu nyon surtout oyo, basalaka na ye, batika dossier wan. Alors, ngai ceux qui n'a ko interpellé Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, c'est par rapport ya principe ya continuité de l'État. Continuité de l'État elingi koloba nini elingi koloba ke Félix Tshisekedi lokolo oza na place wana ezali te kopona badossier ya korésoudre na badossier ya kobwaka ozali na devoir ya kolandela badossier oyo baprédécesseur na yo batikaki parce que yo pe okotika badossier oyo basuccesseur na yo bakoya kokuta. Alors na dossier oyo ngai na signa na loboko na ngai na sengaka pe à un moment donné secours ya yaya na nga oyo awuti kotika biso ndeko na nga mobali Flavien Kasavubu na kotisaka dossier yango ese sali bambula meti siko baza ko résoudre en côté. Alors tout d'un coup toza komona ka mutu moko bimi boye o chef de famille azwa bambongo wana mais bandeko na ngai tango nazalaki désigné ambassadeur chef de famille moko te atelemaki pona koya koloba ke non badombenga ambassadeur te tango na yaki awa na diaspora naza kokamba diaspora na yoka ki te ke chef de famille moko aya pour a détourner ba combattant ba résistant pamba te nga il fallait pas nazala membre ya diaspora. Alors à partir de là nga naza komona nini c'est que Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi aza ko mesurer tes conséquences ya ba acte aza ko poser et puis azali pe na ba mauvais conseiller parce qu'il y a une cause à tout ça. Pour que quelqu'un se permette ya la présidence de la République pour réclamer que ba pesa e bambongo oyo ngai na signé oyo ngai nazali ko senga parce que nazali ancien fonctionnaire de l'État dossier moko tout à fait personnalisé mais qui revient à l'État de résoudre mutu moko oyo yebi na ye dossier wana te aya ko senga ba pesa e bambongo wana sous prétexte que chef de famille. Alors pourquoi c'est likamba boye ko elibiso Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi akendaki na cimetière à Tata na biso président Joseph Kasavubu le 24 novembre na Butu oyo à 2023 na Butu mais kuna eloko nini esalamaki c'est-à-dire que ba garde républicaine ya Félix babenganaki ba chef de famille c'est là-bas qu'il y a des chefs de famille kuna na mboka na biso na Singini na territoire ya Tshela babengani bango parce que baza na tina te mais ba imposteur mususu baye ba se présenter que bango nde bakomi ba chef de famille. Alors bomoni siko conséquence c'est-à-dire que bawoyo bami lakisaki pa ya Félix Antoine Tshilombo na Butu comme ba chef de famille bangwana bakomi kokende de ministère en ministère pona kosenga bambongo na kombo ya président Kasavubu alors que ça n'a rien à voir avec eux. Ezali ba dossier oyo tout citoyen akoki kokotisa na l'état ndenge nga na kotisaki ba dossier na ngai. Alors évidemment il dépend de la volonté politique ya ko résoudre ba dossier.
Mais en tous les cas, on ne peut pas maintenant convoquer mon avocat en privé pour qu'on résoudre, ou raconter histoire. Mais histoire ezali na ba dossier oyo l'État a simbi. Alors ko benga avocat nanga akende en privé pour na abeta lisolo wana, mais on eza ko rappeler nga makambo ya enlèvement ya Chérubin Okende. Ezali ko rappeler nga makambo ya enlèvement pe ya assassinat ya Floribert Chebeya. Et plus forte raison, ezali ko rappeler ngai enlèvement pe torture ya collaborateur nangai M. Julien Nimin par les mêmes imposteurs, et ça c'était en 2005. Benga kaya en privé, yaka koyebisa nanu biso likambo ndenge nini ezali po to salisa bino. Nzokande ezalaki ya kosalisa te, ezalaki po ba torturer ba boma ye, bakende ko bwaka ye na fleuve. Makasi ya Nzambe nde mutu ebikisaka collaborateur nanga. Alors bozomona bandeko nanga peuple congolais, nga naza kozwa bino a témoin. Parce que nazomona que l'histoire se répète, l'histoire continue. Lokola Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi azozongisa la biso ba méthode ya Mobutu. Mais nous devons nous lever. Ngai na ko kondimate, je n'ai jamais mandaté quelqu'un à la présidence de la République au titre de chef de famille. Nous avons un avocat. C'est cet avocat qu'il faut convoquer, c'est cet avocat qu'il faut consulter et c'est cet avocat qu'il faut écouter. Alors, à défaut de mieux de nous entendre, tozali na avocat. Et moi je dis ici, nazo kamata peuple congolais à témoin, il n'y a pas d'autre chef de famille na lignée ya Kasavubu que ceux qui sont représentés na Singini na territoire ya Tchela. Il n'y a pas d'autre héritier politique ya président Kasavubu que moi, la personne qui vous parle, Ngai Justine Poyo Kasavubu. Et je n'ai usurpé ce statut à personne. C'est au moment où Mobutu azalaki au pouvoir que moi j'ai été investi à ma prérogative wana. Puisque ma patriarche Nabiso bazalaka ko se plaindre que pendant les 32 ans du mobutisme, monaka mutu mon côté akende ko s'incliner la tombe du président Kasavubu. C'est à ce moment-là que les responsabilités m'ont été conférées. Alors les loyo bayako bimela bino comme chef de famille. En tous les cas, ça, nous condamnons fermement et j'espère que le peuple congolais ne va plus se laisser faire. Parce que on a vu ce qu'on a vu pendant le régime de Mobutu et je pense que les lois au peuple congolais, alors qu'Azali n'a pas préoccupation, Makasi, Mbokazali vraiment en pleine déstabilisation, donc je répète que dossier Ezali clair, administrativement Ezali incontestable. Nous avons un avocat, et je pense qu'il lui revient d'apporter les éclaircissements nécessaires. Mais on ne peut pas continuer à trafiquer les influences au niveau de la présidence sous prétexte qu'on veut aller maintenant revendiquer de l'argent qu'on n'a pas revendiqué pendant les 32 ans du mobutisme et qu'aujourd'hui on voudrait ravir à ceux qui ont le droit de revendiquer ce qui leur revient. Voilà Bandeko Nangai. Au nom de la continuité de l'État, Yango Nanga Nalingaki, Nayeb Sabino, parce que ça est très important. Ceux qui te font sauter, alors Mboka Nabiso et Koukende Penza Nanzela Mabe, et puis, Tokoyako perdre Bandeko, ndenge to perdre Bandeko Kili parce que néocolonialisme, na impérialisme, baza toujours na sima, yaba manœuvre wana. Na sukia wapona lelo, na pesi bino botondi mingi na ndenge bolandinga pe, na ndenge bokopesa nga compréhension, na makambo na witko yebisa bino. Tokomona na pe tokosolola na mikolo koya. Bandeko na évité ce qui bino wa mususu vous informer de ce qui se passe na présidence hein. Eza ndenge mo pe zoleka eza pendenge mo zoleka na véritable casse-tête. Eza pendenge mo zoleka na ministère de finance. Eza pendenge mo zoleka pa iba bazwaka visa ya retour. Prolongation à visa, ce qui n'a deuxième, ce qui va puis na un de bureau, il n'y a pas de visa et retour. Tout qui est dans la présidence de la République. Bandekuza mawa. Ba dossier zo kota pas président de la République. Ce qui est basé au devoir yo. Ou qui n'est pas conseiller. Alors bon, on est au bimame. Biso à 15%. Tant que dossier qu'on n'a pas, il y a direcable.
directeur du cabinet kuna ba koloba na yo awa biso tokozwa $30 pardon 30% na 20% ba conseiller na 30% ya direcable et puis 50% basali rien mais mbongo za ya yo ba document nyonso epesi ke yo fo futo mbongo na yo mais ceux qui présidence déjà zo ko exiger 50% à saler le côté mais 50% alors ba ça mawa vraiment ça mawa donc na RDC mutakoza na réseauté vaut mieux que no moyibi ou bien violeur ba protéger yo que ozala mutu moko intègre ozana ba droit na yo ozako linga ba pesa yango mais non bandeko nanga mundele alobala biso za makaku est-ce que tu peux contester moi mundele ko atali biso abito za makaku parce que tozana bo soloté justice ezate awa mundele eloko eza ya droit ya yo eza ya yo so bazuyo de makuta bazuyo 2 centimes justice to ekoyamba mutu wana bakokanga ya kosala prison mais soki biloko aboyi ezoleka pena na kati ya présidence de la république bongo sikoyo na se kende na ministère ya finance na banzi bolandaki tato ya mongalo nani nabosanaka kombo na ye bake kuna mpo bazwa mbongo na bango mama na ngai ye bacomplication ebandi biso tokozwa boye mais biso ozwa boye esi eza mbongo na yo nzambe alo mboko oyo te baluba tokasakaki baza bato mayele nzoko eza mawa mingi mpona bato oyo tokosaka baluba baza bato mayele ko nzoko bavrai bazoba bamiyibi ya mawa so omoni ke bato na mboka na bango moko basalaka rien kende koluka pa bato batravaillaka baélectricien bamécanicien omona baluba balaka te bamenise balaka te kaka mosala ya kipaster mosala ya justice mosala ya pai koyiba mbongo epai bango bake ovanda alo bato aboye okontela bango na nini bato aboye okontela bango na nini ndeko nanga bandeko nanga bakongolais biro moko soki ya immigration eza na RDC kuna na Kinshasa soki visa no esili okende po basala prolongation ya visa na yo ya 1 mois na prix normal eza $150 tala déjà $150 c'est belé pour la prolongation pamba ya visa faut $150 tango okende kuna muto oyamba yo alobi 200 muto mosusu kuna oloba 250 mais bandeko omboka ndenge nini nazana bato oti sasa bato ya bato bakende kisasa ba confirmer yo eloko ngana sokoloba ezate kenye non ngabe information ngeza ka sûr bato bakende kisasa ba yebisa yo visa silaki ya 1 mois ba pesa yo so kutana mtu so ka 200 so ke plus loin mtu so c'est à 250 mais prix ya solo au bachilo à $150 bandeko nanga pourquoi ndengwana parce que présidence ezo uta likolo na présidence bazo travailler ndengwana et bon bazo travailler ndengwana mama ya suka kende kuna bureau baluba pas ya corruption na ya mbongo soko mona école musuna badi 2 ou bien 3 les restes baluba neti ndeko uta ko ya siko muta pesa ki visa wana muluba moi c'est muluba donc bazo sala mbongo moko na mukolo ya kosakana te donc baluba beza bazo ko accélérer makabo vol mawa donc ndenge bato zo kufa na est ko bomoni chekele te bato kufa na est ya usane anniversaire wa na Bruxelles bato kufa na est akene makoma bale bato ba kufa na est azona ta cravate bien donc ça ne lui dit absolument rien. Mais comment tu as dit ça? Batini ya moi image moko ya Burkina, ce qui Burkina Faso. Zela talango sona ko mona yango. Yango. Tika la isabino.
Mboka ya bato bazo travailler. Président au petit, ça fait combien de temps ça wana? Mais après Chilombo, hein? Mais Chilombo 6e année, elle on est. Elle on est. Mboka na bango moko kana ngana mbujimai ke notala ya ondenge zali. Bande pour l'indépendance, bazo na poste clé na ba gouvernement. Mais que notala kana ngana mbujimai, que notala maman kuna bazo souffrir. Que notala kisande bazo tomisa bandako na mbongo kimoyibi. Mais pourquoi vous continuez quand on s'en va la bilote? Total la biloko yo, hein? Boyoka baton de bazoloba. Oh là 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 là. Le capitaine Ibrahim Traoré. Bonjour, bonsoir les gars. Vive le capitaine Ibrahim Traoré. Nous sommes venus vous montrer les merveilles du capitaine Ibrahim Traoré pour le bien-être de la population burkinabé. La jeunesse, ne vous laissez pas manipuler. Regardez les merveilles. Le Burkina Faso sera le pays le plus émergent de toute l'Afrique. Regardez. Ça, c'est pour l'agriculture. Voilà, sur nous. Viens. Voilà. Ça, vous voyez, ça, c'est le taxi moto. Voilà. Ça, c'est la moto pour les Jaguars. Voilà, ça, c'est pour les Jaguars. Voilà, nous allons faire un peu le sport pour vous montrer. Tellement c'est beaucoup là. C'est beaucoup. Voilà. On ne peut pas parler. Pick up. Tellement c'est beaucoup. Il faut qu'on coupe. Voilà. Ibrahim Traoré, viens. Ibrahim Traoré. C'est beaucoup, tellement qu'il faut Tiens, c'est tellement beaucoup fait. Voilà, ça. Voilà, Voilà. On y va, c'est trop cher. C'est ça qui est là comme ça. Ouais, non, c'est trop. On a bien refusé. Voilà. Regardez. Trop la paix. Big up, Traoré. Big up, Ibrahim Traoré. Vrai combattant. Vous les tombez là. Viens. Trop dépassé. Aïssa Goma. Ok. Regardez, Benoît. Tout ça, c'est très fort. Voilà, ça c'est bien de la population. Voilà, le monde international. Les Burkinabés d'ici, derrière de l'extérieur. Vous allez savoir que le capitaine Ibrahim Traoré travaille pour l'avenir du peuple burkinabé. Voilà, on va atteindre l'autosuffisance. Regardez. Voilà, on vient. C'est trop bien. On y va au coup. C'est trop. Courir. Le monde international, les Burkinabés d'ici et d'ailleurs, vous allez voir, nous, peuple burkinabé, nous sommes derrière nos premiers mentors pour amener le Burkinabé à quelle autosuffisance dans l'agriculture. Ouais. Allo bandeko, muta boye, même alobi asala 20 à 30 ans bakondi maye. Yoka peuple n'azo kumisaye. Babi azo sala pour l'intérêt de la population. Moi je parle pour